l'essentiel to yebake azana bana combien. Bon, pour yebaka na boko la nanu mbwa moko ti lelo kutu na ngaki makasi ko lega mu. Ba ver na quoi? Eh Pasteur John, au sala nga mabe. Na selo wa. Te na zo betelo ba sima pour yebaka. Bon, Pasteur John ane na mwana te. Ana mwasi donc. Ana mwasi abala pété, ana mwana te. Ba tu so mona e pas normal zamba sengiye. Est-ce que pour nous na faut ça na ba million na banque? Combien de papa Pierre na biso loto ko par rapport ba mfamba chambo na banque mais ba kufa avant. Mbote na bino nyonso batu bopesaka biso misu, mbote na bino nyonso batu botiaka matoi ya koyoka pe ya kolanda émission na bino na chaîne na biso God Talk Télévision. Pe mbote na yo na mama Mimi Thérèse, Sister Teresa, mama na biso ya motema, mama moko azosala makambo ya bien. Maman moko aza na motema ya kosunga, donc ba mbote na okuna na Berminang, topesi ba mbote ya mingi na bino ba fan na biso, ba fan ya chaîne na biso God Talk Télévision. Bo s'abonner massivement pour que bo rater eloko te. Bo s'abonner awa ba bi za chaîne moko to lobela makambu ya bien. Awa makambu ka ya bien, makambu ya classe, makamba mikolo, makamba mabete. Donc bo s'abonner massivement. Nabo Sanité, Fondation Mère Teresa, Fondation Oyezo Sala Makambu ya Minene, Fondation Oyezo Sunga Orpheline, veuve, donc faible quoi. Maman Mimi Thérèse, Nzambe a continué toujours à battre la yo pour na biso, pe pour na orphelin, pe pour na batunyon so baza faible, yon doza fort na bango. Donc Nzamba multiplier les sous ya ebele pour na yo Maman Mimi Thérèse, Fondation Mère Teresa eza wana pour na ko soutenir orphelin, orphelinat nyonso to koleka pour que Mère Teresa azawana pour nabino. Ndenge kaka tolobaki lelo to ko parler sur vie ya Pasteur John. Lelo na to tuna nyonso to bombelo côté. Nayebi ke ba fan nanga bo commentaire ki blanche ya ba appel pe to zui. Nazana ba message nabino o botinda ki en privé pour na ko tuna sur vie ya Pasteur John. Lelo nazana ye en tout cas na ko tuna ye nyonso o bino bolinga ki na tuna ye. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Pasteur John, santé ça va? Kuna basimba te oyebi 5 sur 5 do rien à dire. Base. Voilà, kuna basimba te base. Pasteur John, nazana ba message na yo ebele, ba fan na yo balingaka yo de partout. Ba contacta ki biso, ba tinda ki ba question na bango sur vie na yo. Donc baba maintenant Blanche le long ndengo kende, toza na posa to yeba vraiment Pasteur John, qui est Pasteur John? Ce qui se présenter devant les fans pour que baye bayo. Pasteur John azaka mutruka batunyos. Ezaka ndenge zala yo yebi. Moni makamsu to beta on basolo na pete meza kaka. Histoire na ngaso na bina betela yo. Okoyoka moko sepela nango te moko ndimango. Na te so comprendre. On comprend na lobby. Tala moi no akola na bisika ba futela mingi est-ce que mon rappelle akanga penda place akola malam Pasteur John ba pesinga charge ya makasi o memanga na bongo te o biso meminga bongo yo longolanga ba michopo libumuna ko résister te o memanga na bongo te. Pasteur John aza marié o turinga mabete na pesa conseil ke na za muto ba tutu mais na mwasi so na bina na mwasi oui pourquoi na le biboy nangaka ko verrouiller ngapo to tikala na ba yebele linga pardon so na bi pardon na so ba na ndenge ya humilité na simplicité ko yeba na ko betela ngo tolo te pour mukolo ko kweya sangone ko tambola ma partout ko to ko leka babaka ke tala muto azalaka bomelelo komi boy yango na peso conseil na sala ka musala ko yeba na mena linga ko yeba ne landanga te na te so comprendre. Donc si je vois bien na katiote pardon si je vois bien Pasteur John ozo mi bomba trop. Tuninga mabete, zana sirisaka. Nazo mi bomba te. Na yebisi que il faut verrouiller nzela ya lokumu. Sinon ezana ba degebele. Omoni ko yebana na songela ne bandeli na loba chaque fois. Ko yebana eza lokola mafuta. Mafuta ko pakola, toke malem. Nzoto eza yo moko, ndenga moko kolo nzoto. So mafuta eza mobimba na pakola mutu makolo partout ba sepela ke to mafuta obison so tozo partager na nzoto poto pesa nzoto harmonie nzoto kito mais mafuta soke bandi aussi là ezaka su une opportunité nzoto mobimba te so mafuta trali muke avantage etika la elongi obando pimela makolo mais bazaka famille moko pourquoi pimeli makolo
oyebi ke lokola eza nga moko kolonga so na tiene elongi nde ezaka soki place nakomi bamoni nga seke nzoto mobimba eye or na nzoto ata na bombi na elamba bakotimbela teke na pakolaki to te eza teke oyini makolo yo moko ozaka kolo yo me mpo oyebaki oza yo elongi moto apesaka feu vert à valeur. Après la pluie vient le beau temps bino mo comprendre que mbula esaka neti ekimisa biso me biso tozali banini bambote ya trop na papa chéri hein maole mulenda de gros bisous à toi mbote ya minene na papa Texas tekasala bambote ya minene susu na Arika Masamba mwasi ya pembe. Pasteur John lelo a répondre ba question na biso lelo vraiment a ko répondre Pasteur John batu balingi bayeba vraiment place ana oloba nanga mais ozo pesa nga réponse vraiment bien te. Pasteur John aza marié avandaka ndaku moko na mwasi na ye na bana ou comment te otuninga bien ngona zebsa yo soko zoka ba réponse nanga boko comprendre nga très bien na robetelo lisurmo na bakaki non conseil moko kolingaka koyebana te soko moni danger eza na kote ozalaka wana eza na silence malonga te po na lo baso comprendre nga bien tous les batu bayebani sa famille mobimba tango yo mekomaka tango ya kimaka bayaka kokuta epo famille nengi surtout bayebaki déjà ki bango ye yo kanga conseil na peso na sala musala koyebana mais nanga ko verrouiller nzela nanga exemple yo maya muto akendaka koyiba na désert soka kaka na moi R12 eza makasi mupepa malonga ezate quelque soit trajet okenda ta ba retard ba kokuta epo ba trace na etikali mais soki okeko koyiba na désert na ero mupepe bandi makasi ato batami musika te mayeba mona yo ezate po soko pesi mukongo mupepele ki pesa trace na esani e batami yo kanga bien omoni batutu bayebana na ba différents disciplines au musicien au sportif au président au joueur au kingan na peso conseil quelque soit crédibilité eza la pasteur na peso lo mo verrouiller ka famille na yo ko nga ko livrer ngo penzate poza muta spectacle kokoya na nga moko soki na yebana te mutoko mwana nga na koyi na ole kata exemple na zaka na yolo na lemba na zaka na mwana fiski soki na koya na zonga piaker tamba ko mwana nga na ngiringira tana leki de 100 personnes ba ko tanga kate po ndenge na nga ba mona te soko so yeba ndongo za journaliste boy na peso conseil ndongo so yeba na bato ba yebi yo moindre shit ya erreur na yo koto ko leka oya yebi tanga ko mona déjà repéré partir ya ndenga moni na ko na te na TV et ya komi boya zo souffrir au moni au pesi sango on a chaque fois na veruyaka ceux qui na lobi na bala boloba oui wapi alliance ceux qui na lobi na bota boloba nombre ba na combien ceux na bi na bota te loba no azai combattre siko pona nini ceux na bi na bota mwana moko loba pourquoi kalo ele mukolo ba boti mwana moko ceux na bi na bota 4 et 5 o ale ki se bele conjoncture pe ya boti bele pona nini mukilo na peso conseil kozala ka champion ko mitanda vérité libanda te libosa ba te bele quelque soit boboto ba lingoto ba sabetero mabo pour se livrer ça oyeba yango moninga na veruya na bima role ya 0 batanga kae comme chiffre balinga kae te po zanga tina mais si on a posé ça makamuna ba ena ba tina 9 il faut le code def à 0 ya na sima pas faire ça chiffre na oki kilo na bité sans comprendre na bima na mukili na role la lipapa alata makamingi na makama difficulté ou essayer ko sukola nzala mais ça pas tout ndaza lokumu na makolo malata maramingi te nete so comprendre soki nga batuninga na zali papa to sapatu selonga na ko batika nga na rola lipapa ata muto alata kanga memanga na bisika lokumu te meto zaka na mingi koleka sa sapatu kenda bisika lokumu malata maramingi te muto alata ka sapatu sepelaka nango mais so komi piaka ateka mingi sapatu atika na lipapa tika na tika la mi fidèle nete so comprendre na bimaro la lipapa yango moni tango lobi nanga peke ofandaka wapi ou bien famille na bino boza nombre combien na lo parce que boyokanga bien mwana oyo papa na bangwa mesana ka ko futela bandako ebele ay ba place akole la bien te d'habitude ça comprendre c'est capital hein c'est capital donc na bato nyonso balinga ba yeba pasteur John aza marié ou pas bon comprendre que pasteur John ana mwasi na ye donc pasteur John ana mwasi na ye mais abali non te mana mwasi na ye pasteur John ana bana combien naza na mwasi na ngai kombo na ye Blandine parce que tu as gros bisous na verrouillé parce que nombre des enfants nombre de temps
Ba Blandine ba ebele. Na biso ka ke na katika na mukise po tant na bi ba Blandine o ebi ke Blandine mususu abeta peka to le mais Blandine na Syria azali na biso so comprendre. Ba Blandine nyonso boza basi ya Pasteur John. Ba Blandine nyonso boye ba ke boza basi ya Pasteur John. Bon le bi ma bete o tu bazo kombo ya kozala bandoi ya mwasi nanga merci. Eza ko la ndeko nanga moko boye Ben Lobich. Oto bandane pe na ba defe loterie loko mo mto atran États-Unis partout. Na tangi ya pensa po na robeto a pe na mwasi ne comme na Blandine. Je me suis dit, eh, madame n'a pas ndoi, ya moi si na yo. Moi si n'est pas benganga, pas ça, moi si ne peut combat Blandine, ah, et ça l'a bien. Na pas ndenge ya comprendre cas. Oui, na solo ba pourquoi? Pardon Pasteur John. Pasteur John na bana combien? Ya on a ebisi yo. Si on a bi na bota te ba kalo zo zela nini. Si on a bi na bi mwana moko ba boti muke. Si on a bi na bota 6 car yo mo ba bote bele pona nini. Eh pardon, nyonso lo bato lobi moko tani to ko accepter mais l'essentiel to yeba ke azana bana combien? Bon, pour ba ke na boko la na mbwa moko ti lelo kutu na ngake makasi ko lega mu. Ba bien na ko eh Pasteur John, o sala nga mabe. Na selo wa. Te na zo betelo ba shima pour ba. Boko moi Pasteur John ane na mwana te. Ana mwasi donc. Ana mwasi abala pété, ana mwana te. Yonde olobi. So songa na ona bite yonde olobi. Na ba fan no bana posa ba ye. Na lobi ba yebinga bazana nga. Ba yebi bien. Yo kanga na peso conseil. Kozalaka te na boboto soki ozana mutu bomelisi masanga okabele mbongo takumisi yo osala buzobe kokendo mema etina kati ya ndako siko lalaka mona esengo akumisi yo na masanga tanto ntango omona mbetu neza kotenga mutu komema masanga na mabe nani ye c'est capital nazobisa yo eya teke soko okabeli mutu lipeka soso nde olakisa ye nzungu olambelaki akocola nzungu ntango amoni eyinda makasi mpo na milinga mapesa su soso nofala ndenge amonaki na sani eza te salaka attention. N'habite ça vous comprendre ba périmètre na oloba. Pasteur John, fan na omoko, azapeka na Birmingham. Alobaki na tout na yo, kombo wana ya Pasteur John, eza vraiment kombo na yo botamela. Bon, obi bien. Kombo ya Pasteur John eza kombo moko na botamela te. Mais kombo wana e wuti na ba yoka kanga pe ba confirmer. Yoka sko pardon. Lingaka eloko nzamba confirmer. Eza na valeur ke loko batu ba pesio ba kombo na ngome pa nzambe yebani te wana nde mabe exemple lo ba lelo ba binga passer so botali be église ni na fungolisa oboya ka chaque dimanche boyoka ezate mais so tali kombo nanga na pesa na ndenga mabete lelo yebani presque partout na quelques bateaux nzamba pesi permission ba yoka o ba confirmer mais soko tali combien bazana na église ba pasteur aweli ba kombo a titre pour engagement ko monela ka batu mena makamanzamba soko kate. N'habite sur landinga très bien. Tant bana ba carte on est 10 20 15. Batu bazowela ba titre. Batu bazowela kombo ke ngande na za doyen, ngande na za non et pas nzambe ko ça na pelo ko na te. Na peso conseil. Luka ka opesa solution place au bateau bandimi ke te. Mutape ki mbonga biloko to yebi ete mais titre li eza grâce na ye. Na peso conseil. Soko za na likambo nzamba tia voie normal. Oko za na puya batu te nzamba ko justifier ki aza yanga. Yango mo na peso conseil même na famille même wat. Quand tu as la capacité à niveau makambi comme la hauteur on entend le bas na kokola na vie ya manka to monenga solar or ki solar nanga eza na ndenga kendo linga bar te na langa pona mfute mande boko saka balokanga tanto ki solar nanga écoutinga na quartier oyo ba yanyo sa quartier tozo bimana bango bazo ko influencer nga na na mela quartier na milieu pe influencer ka muta pe boko siki bakanga na famille so yo kinga bien yana ba fille mususu tellement kola na quartier ma be maza mwasi kitoko ndoko babino kitoko ezaka te ko si sa classe sur la beauté au femte kitoko muteza famille na bino ekoya na quartier faux pool bana mibali ona tellement baleki ko mburiye yo mingi we ko sede fungoni makolo baboti o mwana mbala ngo pe comprendre kaka na pona mobala tanga tozo bate na pona mobala jo engagement moi ça ko kango ti suka wana challenger n'était ça comprendre ngana ki para joueur te fa betaka na stade na baboti ni poto betere maboko pas na terrain nga joueur même ya match à quartier ce que ko tchebi moko ya dada kitoko to comparer na ba joueur ya mine mais match ça makolongu de pose comprendre d'habiter ce ko timbelige et on appelle ça périmètre que na vie na bendo schéma période toza yeba ko tambola nekenge ke ba na difficulté à pays et ko kotso manka ba kosi ki ba mfuta o mingi landanga bien pays toza nango oza pays moka manka lelo soko tali partout dans le monde entier bazo vivre na difficulté na kaka ko landa bilamba ndenge to lati te tozo seka makamisa sana mabumuso ba pikolo liyo michepe ko témoigner na muto ko landa verse na ete tozo nyokwa mananzalao na te so comprendre na so bana ba master on appelle ça périmètre carré qui ça ndenge zawa ko yabi ya te ko ça pe muto ko pesa sangwa pasi na batuto ko livrer famille pambo aussi la valeur
melama nde baninga bamelama tokutana na challenge oyo akoki te akufi oyo akoki aza siko fo beta calcul komanga na miso bato na cholamaka na zanga tina mais kolo mokili ti lelo azokomisa nga me nga mona otala vi na nga kaka koma bato bapesi nga foti nesiko nzambe amoni nga na pasi matiki nga na vivre soko komi na niveau wana omona couleur ya vie ofungwama objectif ya makambo za na nga tobeteli nga na kocomprendre nde yo moko ozoyoka te difficulté mosu okokomela yo na nga bato babeza mfutema or nzambe azo élection école ya formation po ata yo makambo kosala lobi yango atikelo difficulté oleka po koma na mwa na te soso compagne maturité ndo omoni eloko botie bato kaka eske nalobaka chaque fois kotambola na tricot elemba kolata lipape katana nde baprojet kati eza ya kobeba mpo bilamba nange bima fo na miso ya bato bokoya na faux poule chemin ya vie zonga yango moninga ozala mwasi mobali tant que oza toke faute ezalaka te na moto azotala erreur nde komelaka biso na église bapesi biso faute na peso nzambe ajuge biso te na te soso compagne so oyoki nga zonga na temps esimba te faute nange eza wapi nasenga mokili te batianga kocha estce soki nabetaki cope na bimi na 10 000 $, nangi nabanda baprojet nakezwa mwasi moko toke na bar tosali 2 mois na kwei etali bino na nini na kweli bino comment ça nika betala ya zwaki ya kwe na opeso bashetala mabe na biso tokota na bavie privée ya bato sa toyeba likambo etinde bango bakoma bongo conseil na kopia yo kozalaka champion kojijaka pasi ya motu te quelque so omoni na niveau nini luka nde oyeba nzela lekelaki soki ekwesaki na danger yo olobaki nzambe kotinda ngai na nzela oyo te mpe kokwesanga soki na manka nete so compagne tambola mpo elo ndenge naloba wana bato bajijaka baninga selo facilité avi ndenge amoni apete akanti lokola ye nde aleki bango na privilège foge kobonga ezaka kombo moko tongindi mais façon ezoeleli di différent na te soso compagne siko nani oyo akobeta tolo po akute na privilège ya makambo neke malamu ti akomi mpaka na konginda alobaki nzambe alingai makasi koleka moto alalaka nzala mazokufa te azoresiste na bana boteya mabe yango nabaka chaque fois mokolo suka kolanda basimitiere oyo etonda na bapierre tombale te batonga marbre boye na boye mutu mosusu bakunda ye pembeni batombola cimetière ndeko amukala bilanga oyo soki oleki otomona yango pamba opena mobola tanto moto akokota lola ye wana par rapport oyo batya bafoto batya bafleur 1000 oyo abangisaka bino na ndenge ya stratégie me na kati défaut yokanga makambo na oloba soki oyoki ngo kozonga na temps lelo oyo bokomisi mutu soki aza boyi na kisasa oyo fo badelivre ya mfutema eza makasi mpo salaire ya kiboyi na pays toza nango eza kaka moye fute malamu eza te mutu mosusu na poto mpo aza boyi lokola nga lokola poto eza na avantage ya kofuta bien ntango koya na kisasa sombi ndako sombi ivarti toki eglise ngai na ye balekisi liboso babitela mutu nzambe apamboli ye yeyo or ngai na ye métier ye moko pays nde epesi biso pante kofuta mabe boyeba koteya nayebi te soko comprendre tya baninga à l'aise libala alliance na yaka tofanda ebimisaka bana nzela moko yo nde ozwi makoki ya konore mwasi mpo bimisemi na miso ya bato soko comprendre technique bayi boyeba schéma Pasteur John bato no bafani na oyo toujours baza na mposa bayeba Pasteur John abotami na libota ya combien de personnes Pasteur John aza 40e na libota na ye Pasteur John aza ekolo nini ekolo na ngai naza congolais ya RDC napesi déjà de nombre na botama na biso ke non mwana oyo akola ndamu na papa na bango na kofutelaka na bacommune ebele ayebaka place akolela te nayebi te soki ozo comprendre donc naza lokola ndo omoni ngai na bima ngame nazalaka bibamba lokola liputa kizobazoba kolongaka mutu makoko tata mwasi loboko mama leki o yaya o mama o noko so nakobeta tolo yanga ndenge nini nayebi te soki ozo comprendre napesa baperimetre kaka oyebi yango omoni nga na mutu akabelaka nga fufu na tike na kote na liste bato babongisa nga yango mosi na beti kope aza $10 leka azota $1 mpo contribuera na linzaka mpo ebima napesa bashema na vie toza baafricain tokola ya ndamu na te soso comprendre kobetaka tolo na vie te mpo moni opportunité makambo ekomela opete nde okanti okolopile bato nyonso na avantage kobanda bi na match eza koganye te na moni équipe banda 2-0 bayemba mpe ba 85 minutes bapola 3-2 na te soso comprendre na mona mutu mosu akola na famille niveau de vie 0 famille na bango manka alala na betoko telema trop anyokwama bavoyage na ezalaka banzela kwa mutu bangama njo bakope na ezalaka na bakota ya libongo soki otelebi na parcours ya vie aza disqualifié mais kote konginda bozozela bato batanga yeka mutu apiakela komi le premier koma mutu ayebi kokoma kombo na ye te komi patron engagé bato batanga yebaka calcul na oloba soki base na oloba vie eza kwata na présence d'esprit okoza makasi te so osaka monoko makasi bakoti na lisa bato bayanke nayebi te makambo na oloba so oyoki makambo na oloba oyo nde okozonga yango moni nga na vie nazalaka bagare na bima lokola aveugle ozala na bapakia minene tanki nayoki likofino
donc il confine swinga te na kopesa Valérie te pour na moni ba paqueté signé na vie kende bikenda kenda we ya tala na mona jamais kolo mukinza ka mukinza ne solo mabe bobo ça solo kobeba sexinga o compare na lebina tenga mna ebishote o yeke na lebina ala se na pesa ba périmètre na ebisio yeba munena mukili omoni période toza tona 2020 difficulté ye makasi bakoseli batu makambo ebele mpona koluka kobangisa bango batikala nsima bapesa baninga avantage ngai esimba te nazokoso te tout concours obe de ce qui est Dieu ngai siko ndenge zawa kobongana ngana kozanga etali nzambe te makambo na ngana nzambe saka ya kosambela bombanga na accident na ba danger copie nanga pesa mapamboli eya est-ce que kokende copie na kobomba mbongo pona sala compte saka nzambe fasala nanga lokana bandi ko prier nzambe fa kota tina bakambo etali ete lokana sambela mingi fonza mapondela nga mwasi soki bebelinga na kolela na komba angelu to komba nani nete so comprendre makambo na so ba foyeba soko yokinga oko comprendre atoki église na nzala prier tina sans so babi amen oko situko tondisa olia yeba mukili. Mais pas nzambe pe soko prier vraiment pas nzambe si nzambe na posa opesa nga mwasi moko apparence na ye bato ba mona ta apparence na ye libana me kati za la yete parce que baloba pa nzambe so luki mwasi ya poli ozwa pa nzambe luki mwasi ya lolenge na yo na ndenge ya baguna yo kozwa kolo mokila pesa ke loka malamu mais Adam na Eva bazaka mi balé ba ponele depuis lo la témoin za la te rendre kota ndenge ni foyeba so comprendre ngo yeba te na pesika schéma ya moninga na ngata anja chela ngali toité na bona le na kombo na yo tinanga na kote mabe ngamo na za charge na ngana bima Samson so na kuta na dalila toboli ngamisu atoboli ngamo ka toboli mutu te mais misa nzambe ko eko kisama misa ngate toboki mafu na bité ça se comprendre kufana likambo yebi kota kashana likambo sala ki romona peine mulaité kota kasha innocent ta batie demo makwa 10 ans wazana matoi schéma Pasteur John tango bando tanga bon na tie ou primaire ou humanité ou universitaire partout kaka tango bando tanga cours nini bando sepelisa o vraiment l'air bando tanga ke cours na ratete donc cours wana pena so prof ana kotinga vraiment fo na zalaka wana na assister na cours wana pe prof nini to monsieur nini o bando sepela na ye tango bando tanga ya dessin cours à dessin na lelango fort na ninga na ko dessiner après ya mona so mafu oh cours à dessin 42 yango na ma tuninga na répondre yo ngana tani géographie côté na kokité na kokende te côté na kokaki na kumisi ngaki nanga dessin après c'est tout ouais tikalingi so zaika kapa nanga tarasiki prof to monsieur nini bando sepane ni ou madame bon ngai ba nyoso bon moni kala c'est na lobby nostalgie na tanga na bekole belé donc yo moni nga kutu minerve so ba pesinga na kendo futa na ndoli na ngango pona biki na uzana ngati na milieu la 20 pona bananga l'échec et bima bon na bisio so moni mona lingi classe minga tamfule so beta ke seka bima ba les primaires so ndeka pa bank sa baninga yina tombola musapi mingi biso ba bato ya makambi disqualifié oyo do inde inde te mafu na te so comprendre n'est pas dit que ceux qui na classe au kokite moni lo kwana na ki africain lo kwana za défaut munene ceux qui mutabandi ba français makasi on dirait si c'est université be français za simple langue mutu soko lo bien anglais yende penda yo penda donc na habité intellectualisme na yo on dirait tanga na Chine mauvais et ba simple langue na mona na TV ba latine en France na documentaire groupe ba voyi ba solo ba français ama sécurité mais bango ba biko koma kombo na bangoti parce que baton se bena bango aba ko ba directeur nete so comprendre eza lokwa so moni mundela zo tambola makolo ndima te kaza piakere e atiki mutuka e nzoka nde piakere so ya solo lokwa basala mituka seke yepa ko sakana mutuka mais mutu mwinda to moni azana mutuka tamboli ka makolo e tala mutu zo souffrir mingi complexe ndenge salaka yana ba quartier mususo zo tambola kana lintanza miliki ya pamba atolo ko tipo kata basala mombonda au moins dans deux personnes mbota français c'est comme développer à partir de lintanza miliki c'est comme mutuma ko bonge bandi ko bo ko ya mais tambola na kwa ngomona ka bambote moneti munoka mboka lisala bato au moins blo moko na personne ba privilège ya complexe ya vie ya ngomona na blo mama mitala wana ba distraction conseil na pia yo soko lingi o réussir na vie ko réussir les comme patron te
longola intimidation nyonso okuta na mokili mona mutu nyonso ki aza être humain pesa bango bavaleur bamérite solo bagrade ndenge batielami me kobanga mutu te mpo biso tu tokelami na nzambe ona biso yo meme motei pesa ye respect dino abongi nango mpo azoteya me akomisa okatya kokomandere te comme silo leza na maboko na ye okokwaya na manka ngai nasambela nzambe mpo na kobanga paster te napesaka paster respect abongi nango mpo ende azotransmettre nga message nano mona teke motei azoteya me nga mondimi naleke na kondima me ende azoteya nga foyeba so komana mwana yebisa yo base lelo yo koma passer lo bamundimi ke so bo sakay na ko dejo na lifelo eza langage moko mabe ebele bakimi église à partir ba tei balingi nzambe mbakute na bato baoteya bango mabe piaka na nga na masumu na nga etalo na nini hôpital nini eboya malade so mon hôpital eboyi malade to ezanga bakisi to ba docteur bebi musala te vrai hôpital ata liboma batraitaka batalaka ki liboma te bataka ndi être humain. Et puis docteur a aussi sa classe ce que liboma est a commis kitati ya bare liboma azo tonga poso ka biki que musa ngese maki malamu soko mono ko une église o motei abandi ko bimalo ko le premier na bino mone le bino même na masolo nyonso sala attention vrai motei bimana se abatu nyonso pas pesa bango liberté que boko le kanga mais yende zo transmettre bino comment ko mukila loba que so ndingo za le premier za mutasuka oya kabola ka mungamba mais na ko kabana ba pesa ke lokumu ba mensa nyonso pa yeba na makasi ke mutapesa biso biloko malamu yeyo so zo comprendre schéma au moins na que kolombongo azaka na valeur ko le molambi malgré tout molambi ba pesa respect pas lamba ki melokumu ke na kolombongo mata bonanité tikala kolombongo so ko pesa monga biloko ko zaka pesa ba kabla misunité lokumu ne ko sila zo contrôler ka po ba chele belé foger mutu fait ça là tu mukili moko na oyebisa yo yaka mukili na ndenga technique ya calcul ko zala ka champion au monde ba faute té au monde mukili ngai so le ko mona nyoso mabe yo moko koma contre yo okotelemelela yo omona yemo loko zana mabe ya moni nga esimbe simba te ngate mona senga na ya bachanga ko cha na zandenge batam na sa e pa na bino na bimisalité kopi nenge simbi te pobozo o na ozo pa na bino za ba miette mo okutanga na mwasi moko a respectanga kaka na sanfo na zoka pasi pel ninga makasi ko le kabino batu ya ba mbongo ba million est ce que mabala nyoso to mona basombela basi banda ko na ba jeep e umela bakabane nini loko mbongo ezai na kati koma libala yaka to fanda bozochola pe boti bana ebele sa mbongo bochola bango me badependaka pe na bino te nanga na nzambe na kotindira moninga bana na boti bana 8 9 esu bino na nini boye bakoteya ko bo compliqué batu trop mabala basoso ti babotaka bana ba 13 14 c'est basoso muso bayinaka bango ki baso balo se somona na te bozotia bikunda comment bazaka laisse comment biso kande ko ma embouteillage remplissez la terre tika to remplissez na peso ba périmètre carré et puis na koyebisa yo soko tali lo azamba banyama basaka élection te mais beba ke chef na biso ye ceux qui mukili basala élection te babi ke pomba nde toto sa ibongo mukili comment boto hiérarchie comment nyama lokola fourmi aumela na place onga mutu naza na mi pesa faute na ina bato basenga balonga na mukili avant lola tokokota na promesse mutu to vivre na mukili soko kili kamba liwa abanga kama yeba ke tokokufa na ndima rapete lelo sozo comprendre schéma kalika na pesa ke so okoti na stade landanga bien ouais na stade ezaka na 2 personnes bao baye ko beta bali poto tala bango na ba oyo baye ko tala bato baso beta bali na mukili oye ko tala match to oye ko beta 2 personnes na biso on ne repose réponse moko kaka wana supporter atala ti varese ba ninga ba ya équipe ata kumisi ba pola ba gagner azoka primi te matikala na kusona na quartier joueur abetaka na terrain ba pola ba gagner ba sala nini yenda kendaka na prime po nyoko makila to atokaki yaka mukini esprit ya kotoka longa na bato batika na masola ko beta saba kota na action ba mona ka pays faux partout so ko za challenger to tanga te ko bimsali pa na ndako masa ko betelo maboko eloko bomi Kongo yango bo fandela gouvernement comme ça te bongi ba ko chawo wapi nga sakana mama nataka na kotikela bana bomengo te ma bombarde bana fa basanti ba olelanga tata na tiki ndaku te me tata o tia zalaka to abombardaka biso fufu donc moi je la peine papa ke kwange ke o senti que papa solo ye combien de ba papa ba kolisa bana o bazaka na bandako ba locataire soko tali salaire papa muke me ba to gérant kokamo comment camion ça na 5 litres comme si ba to matadi ne bela trajet de ba papa ba kolisa biso na passe so zo comprendre technique ma bena yo ça ne sasa muke ozo ki nzela plat essence ko kenimbango c'est là ba papa kala abika ça ne sasa muke akunda matano na essence nzela ngomba retour azongi zwe pour calibrer diminuer yeba ngam na lobo nante soko comprendre et comment pasteur John t'as la caméra question na posé yo pardon au moins ba question nyos na posé yo au salinga ka boye ba msuna zu réponse mais
mais overrué trop. Pasteur John, vous avez moi si nao. Mais na minute moi si mon boy na yé penza. Parce que ngamo na présenter émission na Pasteur John ngamo na mona e. Azali vraiment kana ndenge ba fan bolo belawana. Pasteur John moi si mon pena yé ya célibataire. Abi pena nga Pasteur John bagunanga. Ngaka Pasteur John. Non sala nyonso no linga. Au respect non pesa ko lamba ko zo soina de A à Z non sala. Na minute yo no lobela. Pasteur John akoboya to kondima. Olobi mabete na soka ke mu pepo ba tiena bale soki tondi ata bena mu pepe mususu ba baksa likola bale wana obetsa bale kano mu pepe tondaki déjà tiko ba betela match soki sili mu pepe nde ba zui wana babaki c'est mu pepe bale ba vimbisa ngo comme rigibi mo kanga masu bale na tole zate comme tenga manatere donc place ça sauté tellement ça verrouillé pour na Mablandi chéri gros bisous je te dis frère Mablandi lenda en tout cas Mablandi c'est une grande joueuse à Makasi bon di bale ezaka technique de game moni soko lingi mutu nyonso mona ngo bien soko lingi moi so olingi moi si motema moko ata yebi olamba te bino bako meka supu ne mungwa me mokolo moi si ebeli malam on a so bashima soko lingi moi si na yo na pesa ba conseil makamutu ko kotela so po lingi mobali na yo ata becho liko fo vime no ko sanga na tutaki na porte ndako moi si malam abomba ka mobali na banyongo na quartier nga ko refese ete pour le coup mune so ke sili ndako esa esambwe pardon. Combien de basi au basi ça mi bali valeur tine ba famille na bango likola nzala comment mobile tanga bombe ko na lera bisengo osaki biloba lobate et moi si mususu mobile zo pesa ba $100 ba 200 ba 300 même pas bande ko na propre betre bango masolo kuta ngendo kuta na ba camarade ba kanga ke suki na betre ba masolo mine mais tanga ko maka pia ka mobile asali ka moi 2 jours moko ya ba manque puis 2 jours ngo solo la nzala te aola kana ba ti moko na moi sa ko moko sa mobile ke na ke tala mama na ke pa mama azobela nzoka ndake fandira mobali na baleki ne po batongo mobali abotsa eba bana mobali na kozana valeur na famille ona comment erreur ba fille ebele na ba no makambo solo mibale ebele basila valeur na ba famille abasi dikolo ba au moins okena famille moi si bando kwa moi si ba omona lokwa mopaya or frère mobali soka kena famille moi si il faut bando kwa basi ba ka koyamba ko ba pesa ko ba répondre bango comme si bozaka chaque jour au moins ni auto examen d'état au moins ni mwana biso ye ah beau frère na mona kan au moins lokumu na sekino abalingi balinginga. Moi si soka ba témoin c'est ma bé pant donc moni ibale bena ba fête ya famille moi si obunga te mobalo bambake bien te ata lobite mbale bendis baninga ba ofana ba mesa lokumu kane na zongela ngata na lobi ngata mbale belé au moins na mobali wana kota fandi akobina tate baninga bazobina bilamba o bano ba encadrer ba marié ba fille bilamba ba sombela ba tongela bango donc bango balongola bilamba na ba yaki na ba tiena ba sachani ya vive tena ba sac au moins na baketike la beau frère na bango na makola kengelo ndira entraîneur au moins na baninga bazobina basimisi beau frère bana bandeko balala mais melanga na mwana ya beau frère yekuna so bondira kane fete zole yekuna kumlokola neti mama kufesi uzomona baninga baketoka biloko yako zeleba ko tikele biloko na basani ma fufa masangu pena basani ya kopal baninga batoki basoso baguna bango ba kokinele bela pondu na batomsone ekauka pe azazo bazere kama wapi pilipili donc uzomona beau frère moko asila tina. Pourquoi famille moi si babimisa o mpete ozomona omona beau frère ngona tongo bazoko sa soko yambe na ndako poko talo kumu de ba betie kara siko na tonde bazoko beau frère penda ko to za ngo siko yepe beau frère nani vraiment j'étais déçu hier tina yo sa ozomona na ba no makambo tala esemba na ba famille ebele na mona pe mibali oyo ba tanga na bango mingi tellement zanga musala famille moi si ba pistonaye libanda azobima prêtre na mutuka ba français bele keta na ndako on dirait torchon na ndako baza tale bele yo moni faut révolutionner linga moi so bolingani na bomoko linga mobalo linga na vérité soko lingi mobali na vérité famille na tabanga ba pese faute au telema bokobeba na yo na epo ezama kama libala bino mibali molinga tende kono moka manki mobali ezaka te soka za na mbongo ndo pese respect or selfe ya mobali poatika na ba souvenir moi si malamu faut na l'air azoleka na piaka couvrir ozala mwasi moko atokewa pa Rolando bato bako China kisi na ba no frère ndima mbaso kaza pia kapesa ata 3000 francs beta mécanisme robunda oza tanzungu na moto ata ndunda ngo ezanga musuni mais ba sentir que boliaki ozala mwasi moko na mute mombalo tika la libela mobala lingaka mwasi o soka za piaka azo couvrir même na miso bana so mama papa et moi papa papa te ngamna sana bino ozomona vrai mwasi kozalaka mwasi o te soki mobala ye même na miso batu
obande retourner makambo ya rapport ya banyongwa mapa na miso bato po sambwisa ye ezaka refes mobali akoti na ba camarade na ndako ata boliaki te yamba bapa ya mobali na respect sentir ki bolingani yo déjà mécontentement ale mbala moko ngoni kutu baokina ba yena baza compliqué faut yon na côté idéologie pas madame article 1/02 ata to lambite banda tongo ti pourquoi mbebe kauki na nzalo ndire langa so mon gana yena mopaya so ka kokoko chéri na zana mopaya kene mbangu tala kitatala sukola mbebo ndiro laki musuniluka kida lokuta chia tango so bima bando ko saka aere tare misini nyonso esili tikanda kuna kilo to gagner ba point zanga nyonso tika na dignité pesa mbelo kumu nyonso na bana ba shema et puis ntala c'est mobala ye na bana ba shema kozela kateki mobala ye na ndako bofandi apesa batu mbote na lupangu yo moko kolo ye oboya koyamba mbote nutiki ba voisin ba pese mbote akobima na bango na bana ba shema mobali soka ye yo katelere corner bima ya do moni tango ye surtout bana ndeba ko ba éclairer maman papa ye yo déjà bima ya ko ko garde ko sera ke cortège soka ça ina sac mais ko simba sac soka boy c'est que ça na makama mala ya malam le cas si manaye ko sera ko bomé buta lokuta pour pese privilège en sundola ça sac chéri ko to tambe ke na moko pousser na kingo tanga tel mo bongisa lokuta tanga ndimo popole tanga senga sac ko boya asalinga traiter maintenant libérer na mwana boya ko libérer sac exacto bo to lembala moko ba tambo kende wana sko banda ko expliquer mobile lokwa na misa pa combien aveugle est-ce que zo diriger yé nobala linga ba biloko bongo lokana bosala kati mobala la kakyo na jana Damas itolia tant on na koti na quartier na kwa balabala maboko pamba elongi komi 8 or tant même espèce anga peso kende wenza poko mais kaka kanda botika température wana tala mibali baba ke moi je alinginga à partir de difficulté ko sala kati so moni mobile na mbongo yamba ke l'air nyoso ndira chebi na match te so ka sa pia kama ko simona loboko tikanga moko liboso moko na sima bozelo banzira nzoko bato bakwesi mbongo côté tu bozelo ba sentir que ça ko inda wana fo moi vraiment si il faut passer en bas de dignité ceux qui ont payé moi c'est à 5000 muta nyongwaye ko ba que papa za ata boko futa te papa za na chambre kata corner baka papa za la ki amabimi muke total na zoko ya ye monde na chambre ba te na zalia on comprend moi na biki moi c'est la vérité linga ye mais li ka muke papa est total nan elongia côté ki na ngwe ndisa kandete ela ce côté ki na manka na te so comprendre on a appelé ça périmètre mabala ya kala ya ba maman to finga bango ba illettré ba maman ba utamboka ba tangate ba gérer ba famille mobile ondire ba sisa ba université par rapport à ba fille lelo ba zo tanga ba sisi classe na ba français ba android mais ba zo ko bomba libala te na ba no makamamike na yebisi yo famille mobile il faut respecter bango tout banda na seti likolo pose en harmonie ko kota kuna bien o ba sengi sala ekutana ngo rien commande ko mobile ekaka moko zo fani se libano ndire ko senga nyongwa map mais ba ndiro no so ba yeba saka na ndako na ba télécommande ondire mutu msusu non ndeko ne ba kola na passe balala na nzala azuma mbongo eko tala ye o alali fana nana ko yambo sima bokotsa ba diabo bo créer ba rankini na ba famille sabo yeba bo sambela kanzame mabebi sagesse ko batama na mukilité kokota lo les makamusu na ko vivra wa so ebite foyeba o sambela mingo ko kishana cha mukilité kanto kanzamba pimelo a nzoka nde oyebi lo la mingi mekoluka a oyebite bokwena manka aka zambala kainga champion to komi juillet oyebo prier zamba pambola fo za challenger jamais nzali ko kanga tongo tipo katambula makasi na fana tibutu no bima mwana malamu pona bimiti na butu mi chopoko le langa mbango koleka ba mikulutu soka simte même na sambula fona bima bitambola tambola soka simte no kota pa ba voisin sona moni moto likolo na ko saka mama tinga na luka kombwa o kombo ezate era ko zongo bando boya ata na pola ki na komi technique pa bike nzungu za na moto bosse na mbula bandi makasi no ko fa vetika na batama o zeliti fufo sani yoko bela boya kolia kota na temps olongene kifo mukileza sagesse soko yebi sagesse ko bata mawate okokufa fa bakosali ba démon dikola mokato ki avant peyo na bana ba shema mboko ebembe ba chola bongo yo mutakotala ye ba je ngaso na kucho na lipa jamais na bakatelanga no na stratégie no ndeni ko masa mexano nga mukogolio na telo bolo kwa mukogoli tango kupusa na komiti na kati e okamwisa soko ngolo ba avant na sengo lipa na zo tide mutali ngara mingi masoloni nini ceux qui musique to abale déjà na zo checker pesa na mukogoli ta na koma na kati bale mama na bia Cristiano ezaki kitoko mo tande na kati lipa wena na lela ki bia ngo fort obosani na mbrouiller na esprit atokomi ba partenaire na lipa mais onde mosombi ça est la sagesse na pesa ba technique de guerre na vie soko yebi ko bomba makamba mikete ya mineno ko kokate conseil na pesio ko beta tolo teki o ngaba cholanga
solo bakelo ko wana okotikala mutu mababe na vie zalaka toujours na positif ate simbi to baka ekosimba nzambe apambola biso a partir de kosambela mingi te kosambela mingi za privilège ya kolinga pour voler opportunité mais anja kokita ta peso pisa kobonga kobonga na relation yo kabola ba camarade o bazaka na famille bien nde matona yo o bazaka famille fo ochola lipamboli mingi komela bato bakoma lo ba prêtre na bato pamba pamba lokola zaka na komikitsa koyoka baninga bapesa pista kende simba vie eza bongo keba makambo na zolo baso yo kinga sagesse kokoma mpaka na vie fo yeba mukola ta priaka te yo priaka banga e makasi pa mona mukila va yo okoleke na niveau classe mais sagesse ko umela yende champion kolanda munena nzoku na zamba te mbolo ko zomona pamba yende yana ye ayibi nenga botam tuna mbolo ko betelo ba directive to danger oyo kanga base Gelon Putela na ipen mutakangi makambo électricité na ipen Gelon Putela o couré kati o nini lukaka Gelon Putela lumière epela Pasteur John ba pasteur msu ba komelenga balobi ye makambo te ya nyonso ayebi ata Bible te makambo te ya nyonso ne utaka na Bible te aloba katika aloba alobi mabete baza bien kutu na sepela na bato bongo bien omoni so mutaza déjà omoni na kopesa loko moko boy soki osali restaurant olambi biloko moko ezanga tomate na bepice bato bamoni mabe otia na mesa basisi na kosomba okolanda modele ya tomate to kozongaka na système na yo te na tuni te okozonga na système nini oyebi omoni exemple atola pete ntango na bandare babani aventurier comédie lelo oyo na bateyi bango moko tous les pasteurs akoma avasala séminaire ayoki nga na kusu je te dis devant Dieu lelo tola pete ezofimba kaka partout ekomi combien de pasteurs kako bakoma kofélisi makambo olobaki te eza boye mosusu toyebisinga nini osala cours ya théologie te mozali bamakambo eza na théologie presque likolo kobetelaka nzela oke lokumu te kolo ndako awelaka mbetu na bapaya te obima mpe mopaya lokwa bango kolo mokili aya baba mateya nini eza ya faux Belzebul mais yende asalaki bato mais na suka bima na raison keba na bato baya nsima bapesa vive raison so ozalaka na ntango esoninga obete mbata nde mpe tola pete ye na bi mutu mabe mpo mana na angle bayebi te bible na na komango bible ezalaki inspiré par bato nde baloba mpo ekokisa bible mobimba soki mpe naza inspiré par bon natika toko baki naza inspiré tanto na kobeta tolo oyo nazoloba monanga faux te mais nazala faux te frère etali yo te mais yoka makambo nazoloba très bien soki eza na chemola nde ozwi pratique salela balobaki ni moto abikisi oyo na miso wana aza aventurier azala aventurier aza aventurier nga profiki na moni makambo toza nango yango yoka tola pete eza base moko retourne schéma complet nabetaka masolo ya ndoto babato olalaki lokoti mbongo panza mbetu te ayo eza challenge koma na koteya olola mingi mpasi okota te mais mpasi ozokoka te na tika yo yaka na noir yo 1 plus égal 2 oyebi te ozosenga 10 plus 10 zonga kote oyo oleka kuna oza na pointe epuis natindikaka ti okopela na te sozo comprendre awa eza base retourne kozala passer omonaka faute na bandimi to kabolaka bakiti ya église na bato ya veste boye alokala ti veste se wana di mebele fanda wana mutali papa te yaki avale kana na intercession ba délivrer yo to mona mfute meza makasi to mona makambo zala piaka okomona makambo ebele même na famille okozala premier boy yo tindama matanga fête na kendaka te na yebi famille ba famille oyo zana ndeko moko bonga atoke tale na ndenga malamu soka okoti bateleka lokoso aye okoyeba comment mutu bosali 4 3 bomona na kate bazondima mbote na ndire bokutanaki na tongo ndiro olalaki kuna keba na bana ba schéma tosila vala likola kozanga yango moni lukela yo moko yo soki batutu baleka na pasi bazwa komanga ite kobonga petela kana so manda kute ataki kukwa muke soki na koki tikanga wana sekanga menaza na référence kenaza na coin wana ozales kende fili tikanga na tombola naza mutakalati la na mbetu ngane ponche na lota ndota makongati la na mbetu ngaki tikwala na lota ndota makongati bala na ba alliance biso ka to fanda bana bimaka nzela moko kende ba wenza soso ngaka bandu na mai bana ba na santé na pesa ba périmètre sala ba voyage à poto ngati kilanga ba linière ezaka voyage sozo kanga très bien kende ba kopa ba 10 000 $, tikanga ba kopa 10 $, biso to zaka ba $. Chaque kimia na ma catégorie challenge na yo au moins na facilité goya mabena yo nanga ozana makokia niveau ba ninga te mozoluna makambo na bango ça pour to kota nzoto na challenge esika paye ko ina manka bokangili table a blocayo abana makama mike moninga na vivre loka caméléon ere yinde simbi ngata divina 500 francs la maloko za 5000 suka la 100 francs pena ba boutique mike te atoroso na bango ba boutique ça ba tekra ba saki libande belé mimi ba za ba wara ba Mustafa bateka basuka la 100 francs belé za na ba loso na kati
kobanga te tu utai kuna ezonga kuna bakindo triame na libumu yo kende kote na yo kende kote katsa wana kosoma mapa moto te luka boulangerie okutana ba foutie ça na pousu 8 na 400 au mana demi commande tala mikoko le resoigne la politique européenne ba tunyo c'est pas mikoko les autres talo boy tozana na peso ba schéma ko komata mboko ba tutu ba ganga na TV tanta damete mama na kwanga longola ba elala longola na mbeli metanga teli cravate aki na TV yo ka français moneno ndela ki shawarma ngai nde fandise le bebelebo mboko te bien fiance awe tala oza mboka me fiance ngaku tu champion na te ça se comprendre o mboka me intimider kamia ki saka me na tia papier justice nako naza camoufler nzoka movema na suki wana o mboka kwata soko yebi yaya okokufa avant ko banga te affronter na te ça se comprendre na opana ba tala au moins mutagenda ka fête na sapata ya mabe o acha ngo yombo aninga jamais ko kene ba fête ya mindo ezaka clair ba kotimba sapata mabe aninga mi ba minda o ezaka ngeli wana so ika nzembo ba viva ona sokota zo denda na sebo kanti sapata za mokoto nzoka beta ba 7000 tu pe bangi sakaro ka sapata malonge yebise to batama nzoka ndeki sapata fo tala ngo na moyi coordonner benga nango na tonga place nyonsa na ko simba wapi yaza makasi kana yombo mwindi kote batumbaki pine to sala ngo o kama na ke fête me pantre bebinga obina kina muto azaki shikito okoyeba ba comme rappel tongo na fête te po sapata ko reverser 4 heures on dit mala na la police bakanga ye so comme tango copine ebe bienga ye tala non betere ba perimeter yo angivanza mapambula na ici yo ba schéma na tala bango ne ba sexinga ye obigo sexinga tala o sexinga non peso ba perimeter eza challenge nzamba zalokumu Pasteur John Fondation Mother Teresa bazo soutenir ba orphelin ba orpheline ba veuve bato nyonso baza na faible manque ya kolia manque ya bilamba même na classe eza na bana mosusu Mother Teresa azofutela bango ba classe un mot te en tout cas moni bato malamu bango wana bato ba kontama na liste alola bango bato baza na action otalaka lisolo na bible te mutu moko ba priaka ba moni mutu moko koyi na se baleki ye babi toke prier na église on a retard à prière batiki mutu na passe mutu moko azoleka moni azali na cheval a telemi azui a tiena ken hôpital a futi bambonga biba zo sena na ye na vie ngai no moninga na banga ka mutu ba prière ebele na butu na tongo te ozo intimider batu po ba pesa respect ko za na nzambe comportement mo indele kinyos batu mingi lokola bango wana batu ko prier Mother Teresa en tout cas nzamba pa mo na initiative wana continuer malamu na te batu ba beti o kara nzamba ko rembourser ebele génération na yo atana yo tena ba misusu vraiment ça na ba vérité moi si mo na bible personne qui t'habite ce ko likola makamala au moins ba Mother baza batu mo ko soutenir ba na makambo ebele bazana ba milo bazangi ko sala ba bite ba bwaka wapi pona ko sunga tana nzina mona to yemo ba Carrefour bo mona ba vegle bazoko ya pona ko kitata vite au PC sans fait na zo mona station yo ko mutu station na PC ba mona nga aspect baby nga te tala soko zo sunga muto yo ana difficulté à vrai et compétent au défi psychologique ma bena bino miso ngamona nyoko amaki no pese pona ni epe anyo kwama berer na biso ba oyo tala makamna lo baso ngena boko to songa kana po na okelo bebele pam Mother merci beaucoup Fondation Mother en tout cas base tala azo sa orpheline ba veuve ba handicapé ba nani tout tala ka muto faut tout na initiative ni routier wapi nani intoxiqué ya koti mutema munene ko ba ninga mawa o ba na décadence na vie ce qui fait que zala mutema malamu ezaka pe don nzamba ko pimelo mbongo ebele mapesho mutema moko ko zaka ker générer na baninga parce que mi ba kantaka so muto za bongo c'est ka leki na ba million de leki azo sala dépense te ezaka ka mutema malamu yela batinyo so tuté yo moni ba tebele ba otamba na kisasa partout na ba pays nyoso mama au moins na mwasi mususu na mona kene ba arabis na bana mibale ya mikie aosenga mbongo na moi na boyi pete to sungaka bango me yo pe mama wana yo moni que na mwana moko de jondi mise ma mibale mobala za train de faire na bana vraiment ata capital ngo zo luka babilo musu na kam do na tala et puis faut kama tala onani liboma mwasi mutachese mamona nite liboma ngaza na mwana boti mwana zokola na mama ki liboma liaka biloko ninga zolesa mwana me mwana bela rapete pe azokola faut yeba shema nzambe nenga battre kondima te yango na kondima solo nyeso ke za moko pia solo makaso sangani ebele comme quoi sur la toxique oya boko renyo to sangana comprendre le bano
au moins mutu te so azotambola place mulangi moko eza nyati asukaka place mulangi eza ebele soki aleki mbango mwana asukaka te kama mike okamaka te ya bashema moko naloba so okomprendre nga loi à base ya mokili vraiment côté Fondation Mère Teresa eza wana mpona kosoutenir baorphelin baorpheline. En tout cas, bande konasengi na bino bo s'abonner na God Talk Télévision. Toza wana pona ko pesa kaka makamba bien, ba sangwa bien, ba conseil bien. Na ndenge pasteur John a pesi mamba kitoko bo je suis sûr que Evandi et koti na kati ya mitu na bino, ba mbote na bino, mbote ya munene na cordon Belcanto Safu. Mon cordon, mon chief, Montréal, na pesi ba mbote, na pesi mbote na couple Sisi Mapendo motema ya papa. V12 Kwanzambi na pesi bambote na Champagne Luna Ekala kuna na Paris ba gros bisous na yo na pesi mbote na Arika Masamba na pesi mbote na mama na nga bisika zwami na France Joséphine Manda mama na nga mama wa botinga c'est ma mère na pesi bambote na bino nyonso na maole mulenda papa chéri papa Texate Kasala na pesi bino nyonso bambote ozamba to pesa mbote na pera mbote monde tio ba ibinga précisément na chéri Blandine gros bisous ndena zongi botunaki na pesi mbote na Yemoko ndeko nangai mimi aiko na Afrique du Sud sans oublier Prince Murula na pesi mbote na Yemoko William Anono papa na 14 gosses base na pesi mbote na Yemoko papa Emmanuel Miyuna na Ohio na Columbus les États-Unis base sans oublier Marco Bossi na pesi mbote na bato ebelo boningaka tolep na bi ebele so na bi ebele petit nanga Virginie papa na Shaoul base donc sans oublier yo moko petantine na biso Blanche Sawendi na mu caméra na biso na mona ki Belcanto Safu na staff tout to za to la pete ba ya place bazalaka wa to la pete base kande ke rôle ezaka ki numéro nanga 084 75 18 112 bo s'abonner massivement na lobby na chaîne na biso Gold Talk Télévision base yango penza donc nde mikolo base donc nzamba pambola ndio tukutana la prochaine to lela bino tout fort God Talk Télévision de Makamba kitoko esika makamba bien Evandi bo s'abonner massivement. Fondation Mère Thérèse ba gros bisous na yo. Papa Edo Doumawe te continuer toujours na bolamu maman Mimi Thérèse na lingaka o ya trop bye.